disque d'or. Continue déjà na martyr parce que après tu nous le bien surtout partout na sepela qui na concert wana kota sangisa ki ba kona zaina kinte na tala libanda kota sangisa ki ba fina ba samchitu ba modogo ba rambo ba Montana ba Cardinal Chipson Kondolo na ye moko mona ke côté boulule na reketeka débat chaton ça venait de picho boulule on est ya wengete boulule wana zagiri eza ba marque mandombolo kaka artiste waza déterminé te waza la foi te wana boche na rana te parce que eza ba artiste mususu so père de foi na yo to père de l'or mongo sala oze musala na yo faut ba décation bala mako mona le wana ba to baseka non mona génial namona génial namona ngo chobo wana chobo façon na côté la chobo parce que na art na biso po ba yebo na trois personnes ya facilité ba yebo na niveau local mais niveau international de rapasi c'est-à-dire ba yebo mo na banda ya mboka eza facilité c'est-à-dire on est à moi chobo place de côté la place de kanga bankati attends deux personnes ba reconnaître nga no mona kriaka de lo chali puta bon ça na rôle banine dans la musique trop premièrement parce que ngelo on a c'est des foulaments facile mais andoulé attends na tchana ngal colté mais moi ndule soso beta na parler na fait na ngai ça langa bien et configurer ba clé pour les hommes réalisateur ton artiste à ce pays par exemple faut type on a marque ça ka boya ça na clip nanga wa comédien wana c'est bon nga pe noyer na sali. Bonjour, Balandina Bissou et Isaac News TV, Balandia Djula, la charmante de la presse. Autrement dit, la solution, Bambo Tenabine Sika Bozali, vraiment, merci pour la confiance et pour la fidélité. Vous continuez à copier Sabiso toujours quand on est dans le bar. Moi, je suis Djula, la charmante. Allah la rapongite. So matière éco, tu veux dire, tu as vraiment censé accueillir les bossons, on pour la roloba. Merci, non, maman Rose, la patronne. Merci, Nayo, Plati Luka, on a aussi réussi vraiment. 565 na banda kuna bino lelo nazana invité spécial oya seki sara makasi donc ngaso Nathalie Karaboy 5 aloba la komada koseka aloba pe bien à part wana le vraiment te reparler sur vie na ye moko to bona biso to kota ya bato mais to lobelaka vie na bango ba comédien ya ye moko ka ndenge zalara plati luka panza da plateau to solana Papa Liputa bonjour. Ouais, bonjour, mbote na monde entier, mbote na mokili mobimba kandida lobaka. Règlement fil, banquette au niveau Mandou, armes lourdes de Vaudour, 555, armes blanches de Chapelet. Yamani Rablit Chalmosanto toujours. Voilà baïbanga. Vraiment, Papa Liputa na senti, na moi mouné n'ongé bakisa mi sous-soi. Tourné na kondipona na makij. Na diminué na perdre 35 kilos, c'est belé, hein. On a concentré vraiment donc. Film Moro Yasuka. Première saison, il y a 7 épisodes. Nous sommes dans Maki. Koza munene sala yo ndene. Sala yo genate. Tant batu ba mona parce que tout le monde a batu msusu aza munene o le kabwe batu vraiment ba komotala ye comme le roi moi gênant mon et pas no le belawe et l'orote. Non, c'est de marque nanga. Mais il y a marque nanga déjà Papa Liputa. Na des références tu pona ka film ba tu pona ka bo. Et ma bête. Et comment la référence pour nayo Papa Liputa, question nanga liboso ezaboye. Ba comédien akala, ba tiraillement malgré zalara na mais bino lelo vraiment eleki. Yo ozavana, oza vraiment na monopole ya olobela biso. Pourquoi ba tiraillement ekoti entre bino na bino ko inana, ba poison, ko bonka na ba maladie, ba mambebele ya mabe. Ba showbiz ekoti na kati, ba na mibali ba ko mobima na ba ninga na bango mibali. Pourquoi bokomi na ba makambo bo mo memango boy par rapport à ba icône na biso ya kala. Non, je ne pense pas ya kala na lelo différence c'est ça. Différence et ça que ça dépend mon ndenge mais na rafi na ye na showbiz na coupe na biso oyo. Et ça partout hein, ndebolo ba showbiz, na bité c'est bon plan mon showbiz na sens ligne parce que et ça partout moto alingi na mabe italien tampi na ye o bali mamna malamu ça basa lokumu. Et ça c'est que ils ont caché dans mon toutou. Aux hommes on a sauté même l'église. Et là bah tout souvent bah des faces. Tu d'armée. Si na ni les armes, ils ont des pas dans la moto. À se reconnaître grand prêtre en colo, on est un chrétien.
Maman Moussou et Zatenga n'a pas été certain de la cannabis non. Partout il y a batama l'amour, partout il y a batama B. Ça dit ma belle ma l'amour. Tout le temps la paix c'est là moi la batango. Et ça rend que il faut qu'on change mon B, on n'a pas comme bien. C'est ça. Mingi bino ba comédien qui lelo to benga no ba comédien Android nde bo na marambo na parce que to na mona ngote ba retomber bande ko bimate mais na kana bino ka ke komi lelo donc bo komi ba comédien mo Android nde boza na so mutatali garçon na mwasi na ndo mabeta libanda to kango mingi to ape na bato ko cité parce que talara yo yebi ka to ko cité ba kombote et na bato belo mona azajo na palin libanda abetaka na ye surtout bino ba comédien nde ba yebisa yanga Julia la Charmante tourner la biso papa liputeza kanini yo lobi na par na yo boba o wana c'est-à-dire aza ana mwasi na ndaku libanda pe asu na mwasi bashaka wana mwasi na esko ya mobali OK na ndenge mwasi non et ça ba yaka ba bobar et ça ba lititonk ba kilwa ba litikonk ba boara ndenge na lobara yana ba musu ali atondi na ye Amélie bière ali soupa love na yebi soupa love. Ba love. Super love, ebi super love. Oui, na ebi super love, mais na ebi super love na lié badi na ye super love ya badi. Ah ya badi te okosi. So lié super love na ye meli bière na ye, abadi ko créer makambo surtout biso ba comédien to l'amtema ngambo. Non? Ya na to loba, poser la question ya ngo songit. Ça dit bo sotonné ya kamba to mususu ela ta biso ba. Non, lobi na par na yo te parce que yo no to ko na makambo te pona ba misusu wana. Non. Parce que nous avons moyen de défendre parce que entourage dans ba collègue na to saba musalama ko mingi bana bobata malamu. Et ça nin bato ba yali bato muso bo sotonde ba pakola ka bato bo sotote bo sotona bango yalo wana ba lobambu ya ka moko afingi saba ya ka tout. C'est normal ko boulete ka place bato mabe bazali na to malama rozanga te. Pareil bata mabe baza on mona ka te na pesa exemple mo créer. Moto so ba basala mabe quelque part place mo ba kange basali mabe on mona moko bimara ke botika ki kaka botika yi mabele ki mingi non pas mabele ki te pona sur la micho na ataze muta mabe pas no bimi mutuni muta malamu donc ça veut dire que place nyo so bato basanga nya mabe muta malamu pour sangati osomona na beta ka bravo te na kuacha mabe te na kana biso ba comédien non et ça nini na lobaka clair que ezala bato batambolanga na bango na nsela na bango ya bien babanga nzambe et ça peut la mususu songa linga na faire comprendre bato que et ça partout même dans l'église et ça par là yo encourager yango encourager yango te na la binine peut na confirmer yango te na kana biso que et ça ba PD ne bolo ba lesbien ne bolo ba non parce que ceux qui beaucoup comme si bango nyonso ba PD c'est-à-dire biso nyonso ba PD biso nyonso ba lesbienne ceux na comme PD bongo basio bele bazala ki ça sona ko balate to baso kitoko ya maboko ba kitoko yo si bako ba lesbienne mi ba le bele bana ki saso ya mokilio yo bako bala te ezara ba blo bibli le bela ya batu ne ba qualifier ka batu mokilio ba ngomona mobala kitoko te mo sa kitoko te faut ba parler busoba osomona mabe sali na lobite ke mabe sate na defo na kana bisote ngaza posolo ondi marake no mabe za me yondo sala ngote mabe zali me yondo sala ngote. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Na zara wana ngana tuni na kana bino ba comédien na en général na lobite ke yo na cité pe mutu msute po batu pe mabe bazali ce que yo défendre bango on dirait au komisi bango yo non na défendre bango te na komisi bango pe ngaité mais na parler qu'à sûr que il faut pas comprendre le mort que parmi batu ya mabe batu malom be bazali oui wana ndeko ça dit toi bien. Il y a bien sûr les gars qui ont étalage, qui ont colo, faut batalaka. Vraiment, relation nous allons on a baninga no ba comédien, mibali ya basi et puis so yo ki moko akwe li passer ça la yo ndenge nini. O ki muninga no mo boy comédien azwi likama oyo ki on a matoye ça la yo ndenge. Non, dans la relation bien na ba collègue d'anga. Ba auto so la bien, auto ça la bien. On est en famille hein, parce que tous les gens les ziba la comédie bazaï belle tellement et après la misusu toso la raté mais to yebani et après la misusu toso la ka tout ça rappelle musala semble et après la misusu alingano yote
alinganga te obeta yete ofinga yete bowela ne momite bosana faire moko te malinga ko te basa ngape na yebi ndeti banani non eza vie c'est comme ça la vie ndenge ezalaka au moins ce que ya bien na vie oyo babato biki bato balinganga te to mutu alinganga te yo moko linga ndeti nani te ndeti nani pete bosolo la na ye tinga no to banini ezala ba master musu to sala musala moko osumona to mona naka mbote mettons soit parce que toi na des sortes qui pire na des sortes qui ya masolo ya batu et là moto musu ezake azaka mina ya boulot en dehors boulot mais là musu eza na boulot na libanda aobi anga pe besoin na bandal papa li puto zapi elo ba mukwata na pese mbote sigali ba mukwata na pese mbote eza na ba jovi mwanda moto mobimba na pese mbote sigali o mona ke en dehors pe ya boulot aobi anga ba yebo ali puto na bandal to vo atamo na sansete to kabola mo vero moko et puto di kambo yelingai to za ba des sortes qui amitié elo ba tebele ba bakate mais bango tout presque ngala zana bango bien o nde sali ke ngana ye bala kisango pe boy en tout cas ngala mbuzana mungala to bata clair non il y a té ce que faire na yo yana ndenge mabete ya ata kufeli aya mapasi ya ya pour regarder l'unité ata kufeli regarder ka dignité mais est-ce que Selina y a té na place ngi sengi ke non ata kufeli non ya bango ndeli po ngana msto sola te po linga penga te non s'intéresser ben ma communauté yana ndenge mabete ara mbunza non et ça dans le sens que on m'a dit mutu faut pas passer au télémi yango moni bato musu ezalaka azalaki ake place mo bazuli kama bouf azalaki na bia wa bogi na soir dai yo na vifo oyebesi ko telemi mo na vandio na yebesi na telemeli na ba place musu na za ba principe mutu pa umela na mokili za ba principe ali boso na vie za banga ba bocho ba bimiso na mokili banga papa na mama ba bazambasi oya mi balé sali reconnaître souffle de vie aux opema muta pesi yango za kapote nkolo ou même le mokili et l'on muninga ko souhaiter moi c'est muninga papa iputa tozonga wana question nanga tuna kio ba obozala na bango bien wana so bazu ba problème oyo ki vraiment na matono ki mutu kinganda ko eli problème bo sala ko ndenge nini kwa mama be ya malamu te mama no benga na benga mbala mona comme les messages da bengi sur la monique peut-être ça atangi message te na bengi mbala moko ndeti masala nada yango pe ngena to ndeti nada msu mutali bosa benga ki en bon ça appelle ba benga mamo pour parce que ngane to waka trop to prestaner ba spectacle trop bo biloko to ane trop mutali bosa sur ça message ba benga ya ngai na benga mbala moko na c'est mon message mon cher qu'est-ce qu'il y a ngai na attaquer dikambo boye c'est vrai si on to lo ba na monde ndo ba malade koma ba bi ba ki la na da malade vrai ou faux malade oh, tout le monde a yebi malade il y en a des attaques qui te créer en gros créer du solo masalanga où tu na souffrance na ba moya mboko yo ba blo choka mutu bien soit loué prière le samborasé moto ebi li kamboté nyo se rendu le sans effet confirmer monsieur qui est malade ba bois qui est yo na conférence de presse allo baki tout le monde bébé ke master so soupe bazwa ki li baku Yolanda master te yo nde oza noza camarade ne lobi bozala ba pire oui pour le bana o balanda qui était ba yo ke pana te on a oh ça information bien que Zambéda sali collègue dans grâce na to lobaki déjà que arosalara en vie pour ça passer bon moi parce que oh tous les gars qui ont moni mbuma malamu bataka ngo kaka je ne pense pas rôle kananzela ato bambali banga na mbumba ngote molulango c'est mon total likolo na nzeto moni pembe na yo c'est toi qui mbumo kitoko olulanga to bambeli banga te oleki mango bien olo ba bien Roban et alors yango mona ke ozoban yango moni bakawana ni osomen ça c'est déjà grâce et pourquoi papa liputa a sepela tenir de scène ezalaka liputa kotala to ebi non to ko ba pe kombo non vraiment propre non poste non prénom vraiment au venir parler ba bengaka yo à part papa liputa pour papa liputa ezano ya scène non vrai non ngeza maïs et bois mayele bakombo ya famille maïs et bois mayele sorbo papa liputa ça kombo scène kombo izalaka ngala mpesa kombo sorbo la scène prophète du sorbo mais
Mana Miami qui y a baliqué en France, en Belgique, bon habité, faut tout bâtir on a combat liputa. Pour ça qu'on est là maman. Ne bat ça comme papa liputa. Na Colomba, moko sorbo papa liputa. Ya wana pola ta maputa. Que ba pesa comme moi déjà partir ya maputa on la ta. Ya moni c'est ça quoi. On a pour bimo on a des pek na bibale. Ngana mutu bonga vendre na bibale na sorbo. Apparemment linga robina trop hein. Bon ça na robani. Dans la musique trop, premièrement, parce que on a ces défoulements facilement dans doule. Attends, tu as le colté, mais moi, les choses bêta, n'a parlé, n'a fait, n'a ça, n'a bien. Et configurer la clé pour les hommes réalisateur, ton artiste. À ce pays, par exemple, il faut tu pour la marque, ça a ça a clip, n'a pas comédien, c'est bon, on a peine noyé dans sali boulot. Ce qu'on dit pour ta dans dolata, on se s'entendait ni. Nanzoto nona libumu boye kande na loba yo senti tango lata kango vraiment raisonnani yo moko sekara non na mona lwana ba to ba seka non na mona génial na mona génial na mona ngo chobo wana chobo façon na côté la chobo parce que na art na biso po ba yebo na trois personnes en facilité ba yebo na niveau local mais niveau international ndera pasi c'est-à-dire ba yebo mo na libanda ya mboka eza facilité. C'est-à-dire on est à moi chobo place de côté la place de Kanga Bankach. Attends deux personnes va reconnaître nga. Nous on a créé ka idéologie liputa. Vraiment. Mais liputa ndo la te lango ebele ba koma ko interpréter na bandenge mo papa liputa ne za mamona se. Ala ta kango pamba te donc yé ala ta kango pona succès na ye mataka toujours. On interprétation bateau. Mais bon ton joueur à sorbo, ba mona ngote. Ba mona ngape, ba mona apena makile, ba mona ape se ba tali ba Mamakila nanga je crois ba film ba sensi to sala on a joué ba on reste sur ba patron bo ba lobaté on pour ratissé na costume ba lobaté bo so na liputa ba lobby et on bon ouais c'est peli ça ba on a moni mais oui et ça rend que qu'on comprend des gars façon ni dans ton loba façon roté de mela na les gars qui a créé et non a imité na même loko obima na mettons na pays butupe na début pour na bande écouter la ba vidéo na bon sera ba cassette ibuto na taper trop maputa yo imita no mututo bimano na ndenge na non ibuto na pesa mbo de skali ibuto so la tali putem so la tali putem so ba tableau à parler hein so da parler ngaso na yino idéologie non je n'ai pas tourner timo ba yulumuka e ba je bi cha yulumuka ti ponde a mo sonner ça de muto za mo sonner a on a tali puta partout hein idéologie on a rien en so yango wana. Oui, pas de problème. Papa Liputo se sentara laisse tourner na nani. C'est dans la scène. Oui, chose en scène. Bon, avantage il y a ni na bise sara que muto bo jouer na ye. Bon, ça la laisse na scène quoi. À ça la poser na scène, à respecter rôle ba pesier. Aye ba que nettoyer na jebo zo senga fo. Qu'on maîtrise c'est tout hein nettoyer c'est non c'est faut maîtriser soi et c'est faut qu'on non banini ko débat préféré quoi briefing on va passer à biso pour respecter briefing quoi attention au tenga manayo mais faut on toujours nager c'est franchement ma bête marche la principe c'est bon hein on a landa comédien mora loba binga so batsenga na tel wana en tout cas na kokaete na santara mal à l'aise on tourner na yeke na o wana mususu ba poda non c'est déjà artiste ça bongo artiste à rose n'a jamais la calcul il y a mutu jouer na faut ça déjà un esprit d'écoute kaka c'est important na scène ça un esprit d'écoute au maîtriser nos jeux na ça la montrer que au swatch oyo yeno coquette ça on a coquette on a non comme ça c'est bongo tu repères ça bonne chance té c'est comme si on a trop fait to côté un peu na mamba musique na mamba musique na monara ozaka un peu faire trop qu'il fallait parce que mamba concert il a fallu au lobelon vraiment té moi na mboka fali pour passer la fierté à Congo à Betty stade plein à craquer mais au lobe aussi vraiment temps au lobelango vraiment té ozo linga mingi hérité wa ta fait rigola au Betty maboro point félicitations banani félicitations ya banani wario tout félicitations c'est ça parce que la linga ngana linga ene boy c'est ça plus qu'on a no linga tu vas comprendre que Papa Liputa n'a pas tout le monde et Papa Liputa a déterminé la parole. Papa Liputa a bien comprendre de l'on y a on est place toi là qui n'a pas commis
place qu'on a comprendre que parmi les clés et martyrs, à continuer le livre d'or, aigle. C'est bon. Félicitations. Héritier en décembre. Le 25 décembre, mais normalement, nous avons ce privilège trop côté héritier qui est fallu pour pas avoir bêta concert. Héritier Watanabe, Gogan Motonatembe, Motomago bien appelé Sembo Desgali. Déjà, dans le bail, déjà, Bagoloa tout, Bagoloa tout, Wenge, Mobimba, Wenge tout, Bandalungwa Oye, Kitambo Oye, Dasima Wata. Le 25 décembre, ma solo de Sénégal, on va martyr. Ma solo de Sénégal. Si, c'est comme ma solo de solo la quitter. Parce que tu es bien, non? Stade de Marseille, non, tu vas bête, non? Tu es héritier de chanteur. Oui, tu es bien. Asa orchestre, mon nez. Naza porte-parole, on a été, mais Naza dit qu'il faut faire comprendre que faut avoir grandeur et un niveau de moto. Watanabe, Asa Moutou Oyo, je ne pense pas na Koyemba naye, face à Betra musique naye, face à Salah Bachan naye, face à Yembela Banze Moné, Baza Bato protéger même na Congo. Musique na biso rumba et Bano Kende vers shit. Faut féliciter Watanabe héritier, mais c'est le chanteur. Parlons de l'union héritier de Moutasali, musique et l'amour. Ah ben tu musique là bien, rumba bien. Ah vous t'en félicité. Bah on a mais c'est le chanteur Hervé Ferregola. Musique bien Bagoloa. Hervé Ferregola bien mbote. Musique bien. Ngala lingara mingi ba bosseur. Il y a on est là ba comprendre ngaité que papa les potes combattre événement le 29 décembre, le 29 pardon. Non. Na yaki batuke wana za stade de martyr eza na clé nango. Parce que simba clé ya stade de martyr eza wingé. Na musique bako sote preuve ane be ko songa lisusu. Tomoni on tout papa ça fierté Congo parce que disque d'or stade peut plein craquer. Disque d'or. Continue déjà na martyr parce que abetu ndule ne bien surtout pour atona sepela na concert wana. Kota sangisa ki ba quand on a une quinte na tala libanda kota sangisa ki ba fena ba samchitu ba modogo ba rambo ba montana ba cardinal Chipson Kondolo na ye moko omona ke côté boulule na rekete de batcha tant ça venait de picho boulule on est ya wengete boulule on est agiri ezeba marque mandombolo kaka ezeba bloko ya ba style ka ba na pesembo de ska sali ba style ka ba tutuka luchi number 1 donc et ça ba biloko yo ke na talaka ndune na sepela ki na bi oui c'est ça mobile azaki déterminé bravo mo na betele maboko les bandimete ki osam ça ki toko hein non artiste tout ou artiste aibelo na bala ngona ba ikoto artiste toi ça déterminé pas ça na foi artiste toi ça déterminé te ça na foi te wana go tchena rana te parce que ezaba artiste mususu so père de foi na yo to père de l'or mongo sala o ezem sala na yo faut ba décation bala mako ya ba artiste mso ro ganga libanda me komi agangi na kati me komi libanda no to moni muta agangi na kati abibi libanda gangi faut bettre maboko vraiment ba fleur ni oboa ki liwata pona le 25 décembre le 25 décembre parole ya papa Liputa ganka film l'homme di pan ma solo c'est là qui a le 25 décembre et c'est ce qu'il faut y aller na rapidité avant ventrone tingandule wana je crois on compte pas 4 jours après 5 jours après pour on a ça moi OK non pendant 4 jours na stade oh là là no rapona regarder nga place mo wana c'était ma stand et à la place ça ba le roi stand roya pour tigi na yo mbongo sur place na yo so bi muso yaka na yo vraiment il y a problème de papa peut-être remis d'accord chiter l'émission na biso papa Liputa za marié célibataire bamboulo ezo casser biso bamba célibataire moi là sur mboulo on a pas mêlé en mabe parce que bambiso ba célibataire to réunir kaka na en mbula so mbula ozo senga foko bala po ozana grand prêtre mère na parler ils ont bala moi sina kinto na poto liba les a distance ambé liba les a distance ambé ngana ko chana mutu te ngana loba na bala na kinto na bala na poto moi si ezana ndeti ngana ba catégorie nanga ya basi au foko bala et à distance ambé belé ban via basi ya poto e belé pété na bana ka na Congo ya to tuni bongo non aba bon ça Zambé mo wayibi place to là na nord to na sud papa Liputa ko lo bali soni parce que aussi c'est déjà émission
na bato oya yo parole ne ko lancer pour na ba a parlé pour ta na maki bon modi barbe déjà de barbe sauvage. Là, on préparait le film première saison, 7 épisodes. Et ça, tu l'as dit. Ce qui première saison, Mimi, pour contre la site. Deuxième saison, il y a un site na site. Et à Souka, la film, il y a 7 épisodes. Dans la salon, la saison 1 saison 2. Et on a perdu de 35 kilos. C'est-à-dire, il y a un poids, on a concentré en fort. Déjà, comment qui, ce qu'on prend la ration, on a combien de locaux, et on a travaillé en gros. Tout ça, c'est un professionnel, quoi. Donc, bientôt, on reçoit un spot, je t'en rappelle, le site presque belé, mais ils ont la place pour Hollande de la première saison. Mais le spot, il est partout, même à tout le monde a besoin de parler de Bouta. Mais on a un téléphone, mais le concert est le 25 décembre. Bon, il y a belé, bon, il y a la place avant. Il y a des début de bâtir stand. Et on s'est dit, Bouta, face aux autres, il y a un concert. Est-ce que. C'est rendez-vous parce que nous avons des démonstrations à concert. Vous assure qu'il y a beaucoup de ça. Il faut aller pour pas de ça qui. Et c'est mes messages à Wenge. Wenge a la clé à martyr. Il y a mes messages. En plus, il y a Bayoka Rumba, il y a Bayoka Loyembo, chanteur à Koyemba. On a besoin de déjà, en plus, on a besoin parce que dans cette démonstration, on a un podium, on a une démonstration. Dans le timing, Daniel Massaro Gombe da Gombe. Là, mais c'est le chanteur. Daniel Massaro Miko n'a pas comme les autres. Souka. Alors, on a sauté. Masamoutou. Bourgeoisie toujours. Là, Motola Tembe, mais c'est le chanteur Gogan. Ouengo Mbatrosala, Bagolo tout. Pour la Simanayo, Bandal Mobimba qui tambour ou télé de ma délai. Zamba Pambola Bino tout le monde a un téléphone plus 243. Oaza Bedola Sele Bagaka bien la Sitinaye l'équipe. Bah, film bien. On a presté un clip, un spectacle, tout. Bible, mais on a un téléphone pour nous recevoir. Plus 243 89 66 75 222. 83 et 89, pardon. 89 66 75 222. Waso Bengi, Osimba Mongamoko, Ganka film, Rekement film. Dans un studio, on a bien un studio maqué quoi. On a concentré film. Dès que man fait quoi face à Chipangue Obima, il y a Sorbo. Pour le Carana, on a Sorbo. On a joué na Kanda, on a joué na Esprit Mabé, on comprendre face à 2023. On a pensé que Daniel Massaro Gombe na Gombe, pas comme les autres. Toujours doux. On a bien linga babanga ba mission té. On a parlé pour tanga linga ba gag ba pièce, mais yo. On coloria, et on coloria. Ria, oui, naebi. La skonimbuza mais c'est Ria. Toujours. Na pesi mbote na Norbert Misaka, apôtre Misaka, chéri moi mon thème Mabéa. Na pesi mbote na Diop 5. Diop 5 prêtre. Chococlore. Yemo mu konsali sango malinga ba pompaga épée chococlore. Mobala mwindo toujours au boulot. Na pesi mbote na vient na yo na bossa na jamais. Na bossa na jamais quel que soit. Okenda mon salaire trop. Mamadou Aricho. Ma belle mon conseil. On met là na yuvé. La bosse na jamais la personne botte baba na baba Ricardo. Benedict Waricho mbote pe na maman na bibi chamala. Toujours na mutema. On les a dit boto ba contribuer ton carrière. Liste moulaye hein. Moi qui n'a pas si autant hein. Di boto ba contribuer ton carrière na ngai na kati na bi banga kasi. Na kati na ngai mbote na tout le monde. Kedef Denis mbote na Nathalie Dembo. Moi c'est un zela mino, faut ka catégorie. Et facilité aussi pour payer charge. Mbote pena. Il n'y a pas dans zela mino, faut soyez bien. Moi c'est un zela mino, maman. Et monsieur Salamidou, sans polémique. Il y a des missions sous le salis siko lobby na tongo et coach na butu. Kamate. Mukande à parquet, kokenda suko sambaka. Toi déjà ba responsable, toi gérer famille. Toi gérer famille quoi. Il y a ma bébé zoa, boboaka, il y a malamu bozwa. Bagage qui t'assoit. On va réclamer équipe la biso bagage la site. Tozonga le sous tozonga les autres équipes la biso la ba Jérémy bisoto. Tozonga. Bossa so la gaga tozonga tout ça. Merci maman. Merci no penda ndingo répondre invitation là. Toujours. Vraiment, ezala ki bongo papa liputa. C'est botte na Plati Bukau. Plati Bukau. À la défense. À mon payeur à la presse et moi Simbi. Plati toujours.
Vraiment, merci na baboni na biso tout bozaki côté branché à Kolanda biso vraiment de début jusqu'à la fin. Merci na yo Maman Rose la patronne, sponsor numéro 1 ya émission nanga polele. Merci na Dem Vision yende makambo mi s'appelle électrique. Pese la pe mbote na Dem Vision mbote na ye mi s'appelle électrique na mbote pe na Maître Beta Boma Mutukuchima, Maître Beta Boma, Akenda Kenda, Maître Matarafière tout. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci na maman Vicky Sifanaka Duba la grande chérie. Donc yo vraiment zala dans la grande chérie c'est qui aux vraiment yanga merci na Babi Mandala na ebe ozaki scotché branché à Kolanda. Alors merci na ba fan nanga tout au balinga vraiment ba gros bisous bisika bozali tokutani à la prochaine bye.